YouTube Presse Kinkambo officiel. L'église kimonguiste a nommé un nouveau comité de la presse kimonguiste en date du 25 octobre 2023 ici en Kamba Nouvelle Jérusalem. C'est aujourd'hui, dimanche 29 octobre 2023, qu'ils ont été reçus par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani afin de leur donner la grâce et la force de pratiquer leur devoir. Je vous laisse suivre cette cérémonie. Suivez. Papa, topesio merci. Ndenge opesi soso opportunité na mokolo lelo oyo bana na yo et tobengami ba journaliste Preski direction nationale Kamba Nouvelle Jérusalem. Papa, kaka ndenge olobaki na biso ete bokobandela zéro emonani ete papa orestaure ngomba mobimba biso bana na yo ya presse obosani biso te tozalaki na gestion ya kala ngonga oyo papa osi lisusu kopona biso tozongela kaka lisanga na yo yango wana papa ndambo ebakisami na baye ya kala tozalaki yango toye papa po omona bango opesa biso mbote epi to renouveler po lisusu alliance papa po tozwa makasi na ye yango wana papa mpona mokolo ya lelo tone kozwa ngonga mingi te pamba te lelo eza mokolo ya ye ebandi na ngai moko directeur national papa Iketiji chargé d'administration et finance, papa Fils Boufeta directeur audiovisuel, papa Christian directeur de publication. Otieli biso pe susu banganga nzambe po bapesa biso mateya ndakisa lokola doyen na biso papa Tukemboso ya azali bongo conseiller, papa Denis Njobe pa azali conseiller, papa Itoko Isoka de Daniel pa azali conseiller, papa Pekos pa azali wana conseiller, na papa Katuma Alide pa azali conseiller, maman Kenda Germaine yende comptable na biso, maman Alange maman Ndona Ibanzali yazali caissière adjoint, papa Ziko yazali directeur audiovisuel adjoint, papa Masengo Adios yazali comptable adjoint, papa yende mutazali caissière national, papa Jean Madawa azali simana bino, papa yende mutazali directeur technique, papa Diallo yende mutu comme photographe na bino, na papa Séraphin Mbaki yazali attaché à sonorisation ndenge kaka azalaka pembeni na bino, papa Bosco yepe azali wana directeur adjoint ya publication, papa Paulin ye azali directeur technique adjoint. Bango ye papa oyo sitili kopona otosala mosala na bino papa lelo bato kosenga na bino likambo tokosenga na bino biso tozali bapanzisango na bino ntango olobaka mbala moko biso tozwi maloba wana kopanzi yango na mokili mobimba bandimi oyo ya mokili mobimba bayoki eloko kaka tokosenga papa opesa biso lisusu mayemi mpe bwania opesa biso surtout bolingo nyonso biso tokosalela nyonso biso tokobimisa nyonso biso tokoloba ezala na nguya na bino yango wana papa papa epai ya nzambe bayaka maboko pamba te tobongisi mpe mwa eloko papa yango tozalaki na mona bokosi na koma tata mona te oyo ezali chaîne oyo biso tosali ya internet oyo ezolokaka na internet osima mosala eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobikam mokili mobimba bayoki yo bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukelaka na maboko ya banani na bino me naza pre oyo ezaliki bapapa bakende
na komba tata mwana pe tata Molimo Santu likambo oyo esalami biso bato ndimi kosalela yango ntango baponi yo esalami na awa na se esalami wapi totosala yango misato kangami na se kangami na likolo fungami na se fungami na likolo likolo toza kolobela mingi ke moto azali nzambe bongo le bongo te tile ezali mpe ezali te baconseil bazali yo bapaster bazali yo eli amataka likolo amataka te mabanda mpona nini kotona na nzoto te okokama na liboso aye kobotama lisusu zakari mutabotaka ye nsima nde esalaki nini bakuli ye ye mutu alobaka koya ya kolo yesu ateyaki na bazamba na bisobe alataka poso ya nyama bilamba nyonso esalaki alors ntango akati motu Herode asengaka nde bakolaki ye kasi kolo yesu ntango bilomaki ba Simon Pierre bazalaki bango boni ezalaki Simon Pierre Jean na ye mokolo Yesu ebakende kotika ye na ngomba sikoyo asalaki nini yekola na ngomba talaki likolo asali vision banani bakitaki Simon Pierre nani Jean Baptiste yebo akitaki bocomprendre électionné nzambe azali moto soki osali tata nzambe okomonaki makambo nyonso nzambe akolata yo biso siko tondimi mosala oyo tobebisa yango te nzambe azalaka biso alataka biso oyo nzambe aza na mokili te oyo Jean Baptiste akutanaki nango ya moke mpe ya monene ya monene ezalaka Moïse amonani oyo Moïse aza na cimetière te me kuna ya monene nzambe ayebi ndenge obongolaka biso kasi soki ozosala mabe nzambe akosalisa yo osalisa yo te yango nde na prépare koloba na ndako nzambe mpona nini bobangi ya nzambe fo ezala salela ye na solo sikoyo mokili mobimbo bazotalela nkamba preski ya nkamba bakotala bino bakotala te yango minene eza koya ngaka nazo frere moke enamoni tofungolaka po tosoki tozali kaka kolumimi avancement ekozala te le 3 octobre 2011 eleko oyo emonanaki te ekokanga na banzango lofungama wapi le 12 octobre année oyo 2023 totiaki libangano yani nzela bino bato bakanga bafoto sine emonani ya babekte ya kitoko soki bilaka nyonso tozokokisa yango bazolandela biso makambo nyonso tozosala bino kozanga place te fete ezali tolokani tobondela tata nzambe nkolo yesu tata Molimo Santu
toye kubolata biso toponami na bino moko wa Nzambe topona makala na tokotami te so otya biso bilelo ndimo wana ekokani mokolo ya lelo toza ensemble na pouvoir loba apesi biso bonimi yango po tosalela bino otala teke bonimi abebisa mo nyonso elobama na 21 elobama na bapapa ebali komonana biso nde papa nzisango ya mokili mobila biso nde toyokaka biso nde tozalaka sango lata biso moto tokopesa na ezali te bolatisa biso totokokisa likambo bopesi biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango amen. La presse kimongiste de Nkamba a eu un nouveau comité des responsables qui vont diriger ce service. Ce comité a été nommé le 25 octobre 2023 par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et c'est aujourd'hui, dimanche 29 octobre 2023, que ce comité a été reçu par le chef spirituel, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour qu'il leur donne la force, la bénédiction et la volonté d'accomplir leur nouveau devoir. Pour votre gouverne, c'est toujours Papa Enel Kamfouani Dialungana qui est le directeur national de la presse Kinkamba, avec une suite renommée et nommée à nouveau. Merci de votre fidélité sur notre chaîne YouTube Presse Kinkamba officielle. Elakisike Satana abandakala tisikoyo bamenanso tozomona makambo ya ndenge na ndenge motema mabende eleki mingi koyokana ezalaka lisusu te ebolimbisi mpe ezalaka lisusu te koyinana kambo ya ndenge na Lokola
Papa Simon Kimankianga ni Ngomba Kinshasa. Autant semaine passée, le jeudi, au matin Kamba Yerusalem, pour être CPSA qui tata molimo musantu autant le 18 octobre. Kopé sabiso mukumba ya Kamba ville Ngomba ya Kinshasa. Ndeto kendaki jeudi, kokende kopesa ye merci pe kozwa mitindo ya musala. Ayamba kibiso mokolo vendredi ndele samedi to sela ki déjà kozonga. Yango dimanche le 5 to sambela kina ba paroisse nzokande mabongisi lingomba ezalete baptême et kozala dimanche oya le 12 novembre. Yango tozoyebisa na bino bandimi tata molimo mosantu biso ba kambia sika oyo tata molimo mosantu asilaki déjà otia mokoloto bandana Ngomba Kinshasa tina niveau ya ba commune to selaki déjà kozonga mokolo ma dimanche oya le 12 mabondeli et kozana centre d'accueil. Centre d'accueil kimbongiste, sauf kaka commune ya Selena Maluku. Ya bango baptême et kozala dimanche o ekolanda. Ya ngona biso basi tozala ko bongama. Po ete tomata mokolo moyenga na centre d'accueil pona bandimi asika o bazoya ko pesa maboko na tata molimo mosantu po ete kamba ekoka kotongama. Kinshasa ekoka kotongama. Totonga Yerusalem asika. O kolo Yesu Kristo papa dialunga na tikela kibiso mokumba. Soki totongi kamba te passe na biso ko sila te yango tango ezali tango sika pesa meli biso po ete ezali tango ya Ezao mapambo na biso foto luka ngona makasi po ete nzambe akokisa biso bilaka to sepela yango lelo to pesi sika message yo na Kinshasa mobimba yo mundimi ozali kolanda na ratelki yebisa bandeko yebisa baninga yebisa bandimi ete bandimi asika bakokula mokolo moyenga. Lokola bandimi bazali kokula ezate biso bandimi ya katotika na bandako te. Biso na bango nyonso le 12 tozokoma lokola bandimi ya sika. Il faut biso nyonso mokolo moyenga mokolo tokumisaka Nzambe. Kotika na ndako te. Tango otika na ndako sali lisumu. Et surtout que ezali dimanche ya liboso po ete représentant provincial ya Ngomba Kinshasa akoka sika kokuta na bandimi nyonso po mokolo ya présentation lokola ezalaki mwa brusque. Baso bamonaki ete bayebaki ete. Yango na mokolo ma dimanche tata molimo zo papa Simon Kimankianga ni azali kotalela biso na centre d'accueil sauf kaka des communes commune ya Maluku na Nsele lokola ezaka musika bango bakosambia na ba paroisse na bango po ete dimanche ya le 19 ekozala sika tour ya baptême ya bango. Yango to pesi bino bandimi baso Ngomba Kinshasa mbote tobosana te ndenge président général ya Ijiki abongisaki mpona propriété ya lopango ya tata molimo mosantu awa na Ngomba Kinshasa na centre d'accueil ba jeune to mata vraiment ebele ngai moko pe provincial na kozala présent na mokolo na salongo ekosalama na kolingana ye ba paroisse na paroisse ba participer na salongo ya lopango ya tata il faut ezala propre il faut ezala petwa biso nde bato bongisa lopango na tata na biso po ete tango yaka ezala bakonzi ya leta bakonzi ya mangomba bazoya kotala ye faut mona lopango ezali petwa ezali sika ezali kosangisa biso baso yango na message to pesi mundimi yoyo landi na télévision yebisa na moninga ete dimanche mabondeli toya na tango malamu en uniforme défilé pe kozala ndenge to yebete nkamba Yerusalem photo lesa to ko défilé par commune biloko ezanga tena boko moi loso moi madesu moi sukale moi miliki biloko nyonso to bato aliaka moi savon ezana maboko na biso nyonso pona ko pesa maboko pona Yerusalem ekoka kotongama to pesi merci mingi na bandimi ya papa bandimi ya tata Simon Kimankianga ni bandimi ya Kinshasa bandimi ya tata molimo mosantu simbi kamba Yerusalem tokende kaka avant po ete sengo tata molimo mosantu pona biso ezali mapamboli yango to silisi na kombo na tata mona pe molimo mosantu amen. Tosengi na yo mokonja bule loba mongongo tozwa kimya basali na yo na lingomba bazali konyo kwa mapeko kufa
Satana alingite basalela yo na solo akotisi bokabwani pandimina yo balembitata yosengi na yo mokonjabule loba mongongo tozwa kimya tata loba Nzambe imangu tanabiso linganiso atana kozanga na biso bazali koboma biso loba loba kata loba 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 Mozakimya Kata Loba Loba Kata Loba 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 Mokili Mozakimya